Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la couple Muchanga ya mama formidable, Barcelone formidable, Barcelone Android. Moi si moko kitoko makasi, moi si moko solo la kapenza bien, ebele abatu vraiment basepelaka na à Barcelone, basepelaka vraiment na façon oya jouaka, bien que ba mosusu bazalaka totalement wana pona ko juger kolinga koyeba pourquoi donc moi ba question ebele kandenge zalaka, mais la majorité et surtout la plupart ya batu vraiment balingaka Barcelone mingi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, lelo na ye vraiment na makambo Barcelone kandenge zalaka, donc toye penza na groupe na couple plutôt Muchanga talaka Barcelone azana nukaka na Paris jusque là ebele abatu balingi baye bashiko position eza ndenge nini bandeko kaka ndenge ezalaka, donc na système ya kitoko makasi. Avant toko ta vraiment na makambo ya lelo kandenge ezalaka toyeba nini ezoleka kandenge ezalaka, donc ba histoire nyonso na osenga nanu na ba fan nyonso penza ya Barcelone Android maman nabiso formidable. Si c'est la toute première fois ya ko visiter Étoiline Inès TV, en tout cas na ko senga na bino bo s'abonner massivement, abonnez-vous et puis commentez, aimez pe vidéo na biso et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Alors bandeko makambo oyo ememi biso lelo kandenge zalaka ebele abatu déjà balingi baye ba position en Barcelone. Barcelone akozonga Kinshasa teto ezandenge nini kandenge zalaka. En tout cas la famille nakotala makambo ndenge zokendele. En tout cas Barcelone aza na ye na esengo makasi ya kozala surtout pembeni ya mobali na ye. Ye moko kutu azobenga ye kaka papa responsable. Mon mari c'est un homme responsable. Yango azoloba. Donc azo sepela mingi kozala pembeni ya mobali na ye tala kaka bambula ebele ba mwa ebele sa ko vanda esika moko te na mobali na ye. Sikoyo lelo opportunité yeko se présenter kandenge zalaka ake penza place mobali na yaza papa ya bana na yaza. En tout cas azana esengo makasi kutu pona makanisi ya kolobake Barcelone azana makanisi azonga Kinshasa lelo. En tout cas ezana nute bandeko pona bino oyo bozo tuna ba question ya koyeba kozonga jour nini. En tout cas tobosana nanu mwa muke, tobosana nanu totika ye penza asepela pembe na mobali na ye kandenge zalaka asepela na ye. Donc na système bien kaka tala kaka mwana pe azo sepela mingi pembeni ya papa na ye. Il y a même pas longtemps ils a presque 2 jours bakindaki déjà ko somba biloko pona rentrée scolaire ya mwana bino moko boyebi da France kala mingi te za rentrée scolaire. Donc na makambo nege to mona makambo c'est comme si mwana otangela kuna siko soki mwana otanga ye Barcelone ozonga point d'interrogation to ebité. Donc yango wana. Donc de mon côté na ndenge to mona c'est comme si Barcelone akoki kozonga na Kinshasa te, mais peut-être obando zonga pona ko visiter kaka parce que ceux qui mwana akomi kotanga déjà na France moyen pe Barcelone azonga Kinshasa tika mwana ekozala te e ozala penza te parce que alinga tellement mwana na ye.
ayebi ke mwana ozala pa ya papa mais alinga vraiment kozala pembeni ya mwana na ye mingi, alinga mwana na ye mingi makasi. Yeah. Donc pour na Barcelone on kondima te ke a mwana tikala nga na zonga te. Donc wane ozala peut-être Barcelone abando yaka kandenge zalaka kosala visite na Kinshasa et puis azongi na ye. Mais mingi aovanda ndena mobali na ye. Azana na isengo makasi, elle est totalement heureuse avec son homme. Kandenge zalaka. En tout cas, baza batu moko yena mobali na ye, en tout cas coïncidence eza ya makasi. Balingani mingi makasi et puis kande tolobaka nzambe penza a créaki RK pona Barcelone pe ba créaki pona RK. Bolingo na bango eza totalement makasi, balingani mingi. Wana kutu bomona ba photo to sengi vraiment na ba papa bomona ndenge papa RK azo longola suki ya mwasi na ye kandenge zalaka. Mibali mosusu balobaka ngana na vanda kaka na longola suki pona ni wana za ba sanité. Mwasi fois kende salon te esala kitoko makasi komona mobala zo fongola suki ya mwasi na ye. Elakisaka pe bolingo. Elakisaka penza bolingo. Balobaka l'amour n'existe pas, il n'y a que le preuve d'amour qui existe. Wana penza eza ba preuve d'amour. Eza totalement ba preuve. Wana to senga na ba papa ton bo landaka émission ya bongo. Papa soki omonike en tout cas na ndako na yo to na libala na yo bolingo ya makasi ezalaki te. Mwa biloko ya muke boye bayibaka omonika boye jour moko yo pe bengisa mwasi na yo. Mama na lingi na fungola yo suki. Vanda. Fongola bandi ko fongola suki ya mwasi na yo. Toyebi keza na ba couple belé lelo 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, mais jamais moi mobali ya simba suki ya mwasi na ye po afongola. Kuto ta ya bana na ye moko afongola. Mais ba papa totika ba mentalité wana. Eza bien te. Tozala ba papa oyo bakolakisa bolingo. Mibali mosusu bazokendo lakisa bolingo ka libanda. Soki ake libanda mutu nyonso koyeba ye ke mobali oyo aza mobali penza bolingo. Mobali oyo aza penza mobali bolingo. Mais na kati ya ndako bolingo eza te. Te ba papa bolakisaka bolingo. Tango zobala mwasi, omonika le même bolingo oyo olakisaki premier jour, lakisaka ngo chaque jour na ndako ya libala. Nul n'est parfait. Biso nyonso toza bato ya masumu, tosalaka masumu, toza na ba erreur, toza na ba défaut na biso kandenge ezalaka. Mais cela est privé bino te ke olakisa mwasi na bolingo te. Siko ozokendo linga libanda wana eloko nyonso bakoyebisa yo sala ozosala mais na ndako na yo komi ka le chef de la maison, donc yo ozalaka intouchable, yo batushaka yo te ata soki oza na ba erreur moyen ba porter yo correction ezate yo ozaka na ba raison. Ba papa totika biloko ya bongo tomona ba complainte ya basi ebele bazolela pona mibali na bango bakomi somo soki baza libanda baza mibali kitoko batu nyonso bazolobela pona mibali na bango. Mais soki bazongi ndako bakomi ba papa moko boye bayokaka te, balingaka ko sentir bana na bango te, balingaka eloko te. Kutu couple oyo baza na bango ba jeune. Baza na bango ba jeune mais bango bazolakisa pe bolingo. Lelo tomona ba couple ebele ba jeune. Okomona tana na balabala façon azotambola. Mobali aza kuna mwasi aza sima azolanda mobali. Baotambola. Eske ezalaka te? Yango tosenga na bino chaque fois bolandaka ba film na biso ba congolais ba théâtre. Bolandaka bozwaka mwa mayele, bozwaka mwa quelque chose sur la vie. Oui, il y a des problèmes aussi spirituels et kotaka. Mais avant to kote la makamwa spiritualité, en tout cas ba papa to sengi na bino bobongisa. Bolinga basi na bino yango to mona lelo basi ebele bazo kufa na ba tension mingi, basi ebele bazo kufa na ba jour akobota parce que tension ekitaki tension emataki. Ikomi ka bongo mwana ka mwasi aza na zebi boy aza mama na ba stress mobali azo nyokola ye na ndako mobali kutu azo kipete ke mwasi wana aza na mokumba wana ngamutu na tiaki mokumba wana te aza ta kuna te mais azo nyokola mwana bato
siko mwana batuka les jours akokendo botaka boyo omoni ka mama akufi atiki mwana pona nini stress ezalaki totalement ebele. Ba papa totika to changer ba comportement basi wana boluka libanda wana baza ba même basi o baza na ndako soki otie pe na ndako alibala oko dégoûter ye. Alors pourquoi bozo kendaka ko dépensaka ba mbongo na bino libanda ke o zwaka soin ya mwasi na yo soki omoni ke mwasi na zo lata bilamba moko eza na sens te yo nde mobali sombelaka ye bilamba kitoko neti tomonaka Barcelone mobali na inde asombelaka ye bilamba ata ebele ya bato ba kritikaka ye ke alataka mabe biloko ya mikuse eza mobali na ye nde asombelaka ye bilamba mobali na ye penza linga alata bongo ata ntango Barcelone azalaki na Kinshasa ba bilamba ebele bando uta France mobali na ye moko dia bando kenda sombi bilamba atie na agence ale ekoti Kinshasa ezalaki bongo ti ba komi ti lelo to moni Barcelone vraiment na katikati ya France ba bilamba nyonso zo lata mobali na ye moko bazo kendo sala ba shopping na bango omona baki ba style shopping mobali penza zo ponela ye zwa oyo tika oyo zwa oyo tika oyo. Pourquoi? Parce que alobi na ye nalingi nanga kotala basi ya libanda te na tala ka mwasi nanga alata kitoko ndenge nga moko nalingaka yango ba papa bino pe bolandaka likolo vraiment ka ndenge balobaka lokolo ya nini ya RK muchanga ndenge azo sala na mwasi na ye to sengi vraiment na bino ba papa ba bino obo négliger basi na bino biso tolobaka chez Étoiline Ines TV tolobaka makam nyonso ezalaka moko toyaka pona kopesa ba conseil kitoko moko pe toye ko sensibiliser bino sur makambo ya Nzambe toye ko édifier bino sur makambo ya Nzambe moko pe to koti na la vie normale toye bisi bino ndenge makambo ezo kendelaka eza bien te eza vraiment ya pasi to mona basi ebele lelo ba okufa to mona ba complainte ya basi ebele ya mabala bazo se plaindre. Ba papa to bongisa s'il vous plaît place nyonso bolanda biso boy nanga te boy nanga te na oloba nanga ka ndenge ezalaka parce que eza ba complainte ya basi bazo se plaindre mingi yango biso pe photo memango na ba émission na biso pour que ba papa oyo bazaki na ba conscience akolala elamuka na moment oyo to sunga basi wana baza ba mama ya batu pe basi baboti basi pe baboti bino pe mibali bozala na ba mama na bino façon o bo protéger ka ba mama na bino bo protéger pe basi na bino toyebi yango très bien mibali surtout mibali somo balinga ba mama ya kosakana te balinga ba mama na bango somo siko bo linga ka ba mama na bino mais basi na bino bo protéger bango te bo exposer bango jour moko kutu na otambola ka boye papa moko azaki na mwa copine na ye sikoyo duku ka boye mwasi na ye pe mwasi akomi kotuna mobali fo komona façon mobali abetaki mwasi na miso ya copine wana ozolakisa nini papa ata bino moko wana eza kolakisa nini eza vraiment ya pasi eza ya pasi omona mobali abeti mwasi na ye pona ko protéger copine mais na baka ebele tomonaka omona mobali azo protéger mwasi na ye a protéger penza mwasi na ye asondoli copine mais na ka wana en tout cas na ka mwati mobali akomi kobeta mwasi pona ko protéger copine na ye mwasi oyo asi abotoli yo bana mais obeta ye mwasi oyo alambelaka yo fufu alambelaka yo biloko kolia abongiselaka yo bilamba soki bato lelo baomona yo mwa nini odeur ya kitoko mwa bilamba ya propriété c'est parce que oza na mwasi na ndako oyo asokolaka bilamba oyo abongisaka yo mais bapapa mosusu moni bon papa vraiment mobima beti mwasi na nzela mpona koprotéger copine na ye ata bino moko eza vraiment ya pasi eza totalement ya pasi bandeko yango tozongela na biso kaka problème na biso ya Naomi Barcelone mama Android mama na bango ye moko kutu mama na bango mama Android ya tongo mundele na biso ya tongo yazala pembe Barcelone azala penza pembe za pembe ya mafuta te eza pembe ya choko te mais pembe na ezala ka penza pembe
pembe vraiment azala mwasi ya pembe makasi azala kitoko pe asolola kitoko ya Barcelone aza parmi batu oyo bazalaka vraiment social azala ne social et puis azalaka muntu te ke o azala hypocrite ne tomonaka batu mosusu de l'autre côté azo s'afficher boye de l'autre côté boye te Barcelone azala hypocrite et puis azala mutu moko azala na epole lo soki osali mabe pa na ye akoyebisa yo straight akokende te ki akendo tonga yo to akendo yebisa mutu kingandi ke tala mutu wana sala kinga boye te ya koya penza soki osali ye mabe akoya penza ayebisi yo ke makambo osali na sepeli nango te azala bongo wana penza nde Barcelone yango na lela Barcelone yango vraiment na linga Barcelone mwasi moko cool makasi asolola pe kitoko azala pe na ba conseil ya bien ba conseil vraiment ya bien ya vie aidaka pe bato ebele na ba conseil ka ndenge ezalaka mwasi moko bien et puis mobali na ye pe aza mobali moko ya bien mobali moko ya bolingo ba comédienne na biso bazozwa vraiment mibali ya bolingo neti ka Tantine Coquette mobali na ye pe aza mobali ya bolingo wanto pesi vraiment ba félicitations na Tantine Coquette ka ndenge ezalaka azwi penza libala ebele ya bato balobaka o ba comédien babala bango te ba comédienne babala bango te ba comédien de babalaka te ba comédienne na biso bazobala bango soki totali Davina azala na ndako ya libala totala Barcelone yeyo aza ndako ya libala ye kutu babalaki deja kala lelo toye komona mama Coquette sasa aza na ndako ya libala toke notala mama Maisha aza na ndako ya libala ba comédienne penza ebele ba mosusu na bosani ba kombo ba Naomi Lufakenda baza na bandako ya libala lelo toye komona ba Sylvie pe babali bango donc baza ebele o bazobala bango en tout cas baza na bandako ya mabala eza teke soki mutu azosala ba théâtre aza soki ndenge nini te bandeko aza pe bato tozala pe na makanisi wana ya kokanisa mpona bango kolobelaka mabe te chaque fois te mosusu tolobaka pe bolamu na bango baza basi penza oyo bazosala ke baimer na biso ezochangeaka basi moko oyo bazosunga lelo mabala ebele basi ya mabala ebele bazalaki na baignorance ebele me na kolanda bafilme mwa makambo moko boye mutu azozwaka na vi ka ndenge ezalaka bafilme vraiment bazosala eza bafilme moko ya kitoko makasi nga na encourageaka bango nasepelaka te komona bato mosusu baofinga neti jour wana mwasi moko alobaki oya Gabi aza légende pona mboka na biso il faut komona mafingo bakotaki na bacommentaire pona ya Gabi en tout cas ezosunga te bandeko tozala bato moko ya bolingo tozala bato moko oyo en tout cas tokozala wana pona ko encourageaka bango to encourageaka bango soki mutu alobi aza légende ya Gabi abanda théâtre kala ya Gabi abandi théâtre lelo te abandi vraiment kala makasi soki ezalaki na bapays neti bapays mosusu neti omona ba Nigeria wana lelo balinga baloba mpona ya Gabi ake aza star ya monene aza penza légende mais parce que biso moko déjà toza na mentalité wana te biso tomonaka soki bato baosala bafilme basosala bathéâtre boye bazomanke quoi faire baza batu te donc toqualifier bango je ne sais pas na cadre nini na ndenge nini oyo ezosunga te mais na bapays mosusu biso moko tomona soki kaka mutu vraiment asala bafilme asala bacomédie asala boye en tout cas façon bazozwa bango avec considération yo moko kutu ofandi olobi wow oyo penza kitoko makasi mais na pays na biso en tout cas tozwa bango à la légère makasi to considérer bango te donc monaka mutu na mutu akoti pona kofinga mutu na mutu akoti pona koloba mabe oyo ezosunga te bandeko tozala wana bato moko ya kosunga bango surtout na cadre pe ya spirituel mosusu okotika na baprière osambeli pona bango neti couple oyo ya muchanga eza couple moko kitoko couple oyo vraiment nasepelaka nango couple moko ya bien makasi
ngana loba nanga chaque fois couple moko ya bien bolingo nde bolingo toyebi ke na ba couple nyonso koswana ezangaka te makambo boyeboye ezangaka te mais eza quand même couple moko eza exemplaire eza couple moko eza bien parce que tomona bato mosusu ka koswana muke omona ba réseaux sociaux surtout quand nde toyebi ke mwasi déjà za la star au monde na ba couple mosusu ceux qui moi c'est star makambo nyonso ekomaka na ba réseaux sociaux mais avec notre star mama formidable Naomi Barcelone donc ye penza makambo couple na ye etikali makambo couple na ye jamais aya ko memango na ba réseaux sociaux. Cher Bouchou, cher abonné, to komi vraiment na suka ya émission na biso. Bye bye.